simple. Trésor Kachi, Globalité Info, Tonton Menga Lumingo. Bienvenue dans votre chaîne Globale Télévision, donc Moscou. C'est vraiment un honneur pour moi de vous retrouver encore une fois la chaîne Nabino, la chaîne de référence, donc chaîne Oekangi. Vraiment, donc on a Mukuba quoi. Donc voilà, Lelo, na Mbelibino, Mutumoko Aza vraiment trop spécial. Donc, bien arraillé, Tosa Olia, donc voilà déjà, plateau d'MCS est déjà ouvert, donc Tosa Olia. Boni. Ouais, Maësi, Pepele Massa. Ouais, bien. Pepele, Mikili. Mais aux hommes, on a été battu, bazo benga, bazo loba, mais Tosa Olia, ni position, sa position jusqu'à présent. Depuis que Nagi ba, soit qui bande, koti, donc Tosa batté. Hein? À part ça, message nango vraiment oyo benga biso to mega sola lelo. Ouais, ngai Pepele mbako kende kozonga yango muto sala ke namona na tena o kana pété yomo ebi nde to solo laka. Na muto koma ça fait 2 semaines je crois. A pe kalami te na masusu yango mona ke na koka komona te quoi. Mais pour le moment là mabele beaucoup ballon mikili kana de loba. Pour le moment là mabele. C'est ça quoi. Boni basango ya toko taka maman na vif sujet na biso o vraiment important ya loba. Boni basango ya new style. Ouais bana mai boulot Pepele, bana mai boulot Pepele so nzamba sungi. Avant décembre peut-être ba ozana mabele pokaka studio za ba koto ba clip ba makamutu et c'est mana niveau awa. Tout ça ba pour parler ce qui makamutu comme prêt. Batutu ba oyeba onka la chaîne oyo boulot pena Pepele pena bana ma ba obo c'est ba la studio ben ba finition ya studio ba aussi ça on peut-être awa siko na new style na yango za leader te wana équipe de jeunes atanga pena leader kuna biso ezo kipete mututu ata ba fano bayaka ba leader mais solo paka lingomba za leader te lingomba ske ala leader te ata mutu munda kuna za leader na bafano bayaka pe ba leader kuna ma leader ate bon nde bazolo ba ke non rassemblement au bosala na on dirait que tina suka te bato bazolo ba bongo oyesa bato nani makambo eloba lingomba makambo soki ye baloba bongo yaya mo pepe soki ye bakanga ngo te yaya comment mutu ko vandaka na makola mutu ata pasi mutu avandaka te fo makamba bongo yaka pe ba jeune ba cerveau ta kanengo na po bango pe bazwaka il faut révolter ça mana ba via batu po makampe yaka match ya bien bana ma ba roya awa na poto mona bango ba sa ba studio ba tamola en tout cas tout va bien match ya bien donc tout le ba kende za na rassemblement wana tout le ba kende vraiment tina suka papa lingomba za wana Lingomba, papa. Lingomba zawala, meneur de jeu. Lingomba, papa. Akile zana masa, dayomo. Match bien. Soit faire passeport comme na niveau ni ndenge la team wata ekangaki ba passeport. Est-ce que va remettre déjà ba kolo passeport na bango? Mais bien sûr, on a des identités mutu yo bomba identité mutu ti wapi. Identité faut zonga pas mukolo nango. Tout ça derrière la démarche, tout ça pour baya awa, baya obeta bonne musique, baya kota ba studio, ba clip bien. On a ba son ba de ça va décembre, peut-être ba la maille ba aux dans la mikili, on a ba préparation album, ba finition album, ba clip, il y a ba qualité tout ça yo et puis ba matériel ça mboka o et c'est un déplacement na bango, on a ba songi et nous sur les bien quoi. Ok, voilà, Balandino, tout bas fidèle internaute, il y a Global Télévision Moscou. Donc voilà, tout rappeler bien que on est allé tout ça Olia Freddy Massimango. Donc mon doigt Simbi Maramo Italie, donc affaires étrangères, il y a New Style. Donc il y a Simbi à Kenda. Donc voilà, il y a un autre ça moi interview Massimango. Nandenge bateau yo bazolo baké donc club wana ou soit New Style wana bazo pesa bino confiance te ba mona on dirait panzana parce que mutu na mutu ndia zape na babul na tozomona ambulance tozomona nani kunzardo donc tout le monde dirait leadership entre bango on dirait peut tout le monde dirait que musika te bato ba mona ke ba lo ke et que musika to kolo bani pona bango te ma musique la bongo no tango beta là c'est beta oyo kuta la ngoma ma musique ya bongo
faut que pesa mutu la mutu chance na ya moni ma musique ya raté que olalo la muki obetité ma musique ya raso déjà aux dans la kati na nzambe na yo on comprend ba grand chanteur bazawana ba konzadona ba bon animateur ba ma so ba boaki ba ambulance ba anake ba ma bazana ba jires on se comprend ba bon musicien meneur de jeu bazana lingoma yeah oye Mutamakambo oye tushake komanga or atusha moi amai atusha moi amai webinde koma no toucha mon amai nani loba clair mais le monsieur yo bi le monsieur de massa le monsieur on nani o eza bomba te solo la le monsieur ayebi le monsieur ayebi mais le monsieur ngo azana kombo te vraiment donc il c'est sur le monsieur ngo ah ouais pas biso to tanga kombo te mais le monsieur yemo ayebi place ali nde ya boye le quoi new style c'est mi boye makambo epesa c'est bon quoi vous comprenez match en bien. Ok, merci beaucoup Nabalandinho surtout donc lelo émission de monsieur Zalaïka Katomi kaka moi kokota na moi ba partie moi est vraiment important. Je pense que Balandinho surtout et puis ba fidèle nyo surtout ya Global Télévision bomoni bino moko molobeli et puis muto o azali vraiment chargé à affaires étrangères il y a New Style na kombo ya Freddy Masimango yemoko ko pese la makambo atseli koloba donc voilà. Freddy Masimango, mot de la fin, non, et puis tu chiter rapidement, et puis tu vas développer ma ramsous. Ouais, Pepele, makambo à niveau ya l'administration pour na bande koba koya pour na aussi sa studio awa ba clip makambo tout la préparation ali. Mais tout ça vraiment na posa na Jack Love, on s'en va pas. On a posé Jack Love. Jack Love, il faut y a New Style. Bon, de l'équipe le monsieur était, il y a au moins Jack Love. Si on continue, que Bangoba les Kakabalo Baka, tu as la choisi photos de Jack Love pour bâtir Kakoloba quoi. C'est ça. Et voilà, on est avec Yemoko, donc il faut dire Masimango to solia mais to mega to quoi tana mambo ya Karine to ki tout monde ba vidéo Karine Mokondi a Chakio donc chargé non jusqu'à présent chargé jusqu'à présent tout le monde a peu chargé d'affaires mambo ça la tête donc bokaboni parce que Karine Mokondi va zena ngambo ta wata donc yena wata pe wa problème mais yo pe sigo donc ça par rapport à makambo na rendre position tinde la baronne ngala comment ben international mon lelo pour internet ils ont pleuré comment nango lelo et surtout na niveau ya ba congolais eza Karine Mokonzi wana toko ni yango te mutu to ayebi yango lelo soki lelo mutu akoma osala ba vidéo asala ba direct asimba ka téléphone ya grâce à Karine Mokonzi international la baronne wana moi mai ayebi nde to panzaka nde to chaka toko ni yete toko niyete wana mnamona mai wana musala na ye mais siko na ndenge to moni akomi ko poster masolo ya Fabregas yena Fabregas ba tchena se mais ezaka ka musala ye place musala benga ka ye yo ebi ako répondre ka invitation n'est la mission to sala demande pas na ye pour ako ko adhérer équipe nationale au toana on lelo New Style pour makambo ke liboso quoi ala forte somme ta forte faut qu'on dima quoi approcher pour makambo ke liboso maya si fabo amoni ke asali ba disque asali ba promotion makambo ke été mais lelo quand même aboti courage wana ya ke non ba disque tout na sali ezoko kete na luka Karine Mokonzi international la baronne lelo makambo disque pesi makambo so tali lelo ba stati ya moi amayo tali disque wana epave chane pas vous comprendre que international Karine Mokonzi la baronne apesi makamna disque wana me banda to yeba mwana maya beta na yeba disque beta ne ba disque sala ne banzembo pave black te mutu ala te mo azomona makamne zo kende beneti ba masala ba shabani kapinga ya ba lox ya série ya Paris ba masala mundogo ba gasi masamba talents masamba ba masala ba ben toto ba Fabrice Makengele ba Marcel wala ba mai ba yebige ba gi basket mo konza de commune ba yebige ba gelo aleka ba tosha chobo yo yebi ba yebige Karine Mokonzi za makambo somta na makambo photo za la ba comportement moko somta bien somta mabe za bien amabe somta pe yo sala musala ne bien za musala sala musala bien
Fabo amo amai no abeta na ba disque totala pe ba disque ngo et mema ye wa pa beta niveau ba chango lelo na za biso mo totala no kota YouTube otala chana e pas voir tango bimaka na lelo na niveau ekomeli o comprendre que international Karine Mokonzi la baronne makambo. Ok, voilà, Karine Mokonzi za na makambo ba benga migolo autorité morale nga benga ke international pour aotuko kutambola monde entier akeba Tunisie akeba Angola ba Côte d'Ivoire ayeba Russie akeba Paris ozo comprendre conseil ni no pesa Karine Mokonzi pour améliorer sous ndenga osala boulot na parce que yede boulot c'est bon yede boulot c'est bon abong saka makambo avant saka équipe moi makasi et ça les bien avant saka équipe moi makasi et ça les bien. Bon, tu rappelles que l'émission est une émission un peu tous moi sujet par rapport à ndenge mamozo les gars vraiment na internet donc voilà. Oui, abi nous allons trésor Kachina donc 3 fois maître Loba Karine Mokonzi quoi donc merci beaucoup. Donc tout ça on a Yemoko Tosolia Tosaolia Freddy Masimango donc golo bande nini donc parce que tout comme nous déjà na suka na émission na biso lelo bana master bana mai tout ya new style ba salam ba boulot malamu ba boulot pena ils ont convaincre mokili quoi pakalingomba boulot kitoko akili ba gires ba daché ba ambulance ba kunzado bala mai pena boulot kitoko mikili ils ont convaincu comme sengara que tout pour ça na ba côté pour ba clip kitoko ba chant ba studio vous comprenez Pepele. Bah ouais Moscou. Bien sûr. Tous c'est la banque de décembre. Binomo bo comprendre réalité pour que le bapé manga passe. Yo comprendre ba jaloux et belé yoebi. Ba jaloux na niveau awa na niveau à Paris à Bruxelles qui yoebi. Tous c'est là au moment opportun quoi. Tout va bien. OK, merci donc comme on chité déjà dans l'émission sur lelo donc Freddy Masimango za la parole moko to remercier bato balandaka et puis to chité dans l'émission sur lelo. Ouais. Petit nanga 520 giga ya parler ya kati tado kabasele petit nanga pekaka ba likasa ngo photo ka tonga po avec petit nanga choyate masalanga shabanika pinga ya balox ya série ya Paris masalanga mudogo talents masamba masalanga gasi masamba mama cc yo ebi place wali là où c'est bon maman bilo yobi yangora quoi c'est ça. OK, voilà donc déjà émission na biso to comme na fin émission na biso lelo donc to sengi merci beaucoup na balandinyo surtout et puis Yves Makonda le nécessaire Fabrice Makengele master na Arsenal Boga mo ya pem ya balox Arsenal moi mai ba Christian Chimanga bana mai bazebele ba Bobo Munga garçon de risque Bobo Munga papa na Soraya olela merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Donc là c'était notre frère donc Tosaolia donc Freddy Masimango Banini donc voilà donc namoni mabangi silite Teddy Zamboka chaîne wana oyebi place Tosaolia e bandaka no zaka la Lumumba na café la Lumumba to développer yoyebi Teddy Zamboka na venue awa Teddy Zamboka na bi contrôle à Paris à la maboko yoyebi. Donc voilà, donc je crois déjà to komi na fin ya émission na biso lelo entretien na biso ya lelo ya ngai nande ko Tosaolia Freddy Masimango na ndenge apesi biso vraiment interview oyo donc on a déjà nosenga merci na balandinyo surtout bana ya Moscou mobimba en tout cas bo s'abonner chaîne na bino yango neza na makambo donc kala mingi pété bon na tozana ba concept moi ebele ya ba émission na biso bandoleka vraiment en exclusivité na ndenge vraiment ya Moscou donc na sengi merci comme ça je dis comme ça merci à Jaska Voul, je dis merci à Paulingo Tokitoko Petaï donc depuis Paris, Miss de Miss depuis la Suède donc sans oublier Jean Lambert Moukololi
il y a maman Nabiso Naomi Kakumbi depuis Toronto. Donc on a sengi bino ba merci mingi parce que vous allez toujours Nabiso ana. Donc voilà, Alvin de Moscou, Passi Mabi, donc bino tout na pesi bino bambo tebele. Donc émission Nabiso to komi vraiment na souka. Donc voilà, je dis comme ça merci à tout le monde. Donc voilà. Francis Mogue. Ah, Masananga Dikelo, voilà ba mai na sana bango, Masananga Francis Mogue, wana mona mai depuis yoyebi. Francis Mogue, parents riches, yoyebi ba kokene. Yoyebi kati ya palais. Ba ozono micro au travail ba na mai na yo. Ouais. Ba Masananga ba Fabrice Makengele, Fabrice Mangwadi le nécessaire. Mais c'est le député Fabrice Mangwadi. J'ai confiance. Ah, Masananga Fabrice Mangwadi, Venanga Pichou Mangwadi, le meneur de G, le ménage de G. Masananga Mudogo, Masananga Thalès Massamba, Bagi Basket, mon contrat de commune. Ah, meneur de G, circulaire, Junior Bukasa, le nécessaire. Wana Nzambe na Bango, Masananga dégage Lunyasi. Ah, le seigneur de Schengen. De gaz Lunyasi. Voilà mon amai. Salam yo yebi ba travaux tout ça là. L'homme qui les a convaincus quoi. Merci beaucoup. Fodi Masalanga Chabanika Pinga. Ya Balox, ya Sérieux, ya Paris. Chabanika Pinga, parents français. Nadia Pati, Patine Bango yi. Charlène Mouyoyo. Ozaka petite sœur yo yebi. Ah, Patine Bango Nadia Pati. Depuis State yo yebi. Chabanika Pinga. Ya Balox, ya ba Sérieux. Yo yebi malama yo yebi kaneto ko chaka to panzaka depuis otaka Angleterre massa obenga te massa yo yebi ozaka na mtema yo yebi j'ai confiance tocha chombo daus a double da wara moi gelo aleka champion lourd yo yebi master bobo monga garçon de disque bobo monga ah parent français bobo monga masalanga mudoko talents masamba yo yebi bobi sa pichuana à comprendre. Ah, la panthère noire, Espendinga, la panthère noire, Rit Makengele, ma grande dame, Mboko, Bangwana quoi. Ma grande dame, Lingomba, à centre, Bazo comprendre, Baokonda, Yoebi, Bazo Konda, c'est ça quoi. Trésor Kachi, Globalité Info, Tonton Menga Lumingu.